Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité, qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Alvin Beyamoussani Yatata, le serviteur du Père. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, bien-aimés dans le Seigneur. Rien que la vérité reçoit pour vous aujourd'hui la servante de l'Éternel, Maman Sansi Kimbangu, qui nous vient d'Allemagne. C'est avec elle que nous allons nous entretenir tout au long de notre émission. Rien que la vérité, et Sika Bonzambe, et Kitara Naloye Namaloape na Misala. Avant cela, bien-aimés dans le Seigneur, avant de m'entretenir avec Maman Sansi Kimbangu, qui est déjà à mes côtés, j'aimerais vous informer par rapport à l'actualité musicale. Les frères Papi Kongenda est toujours au studio d'enregistrement pour son nouvel opus qui sera intitulé Qui sera sauvé. Nanyanga Robi qui sera Mukola Soukaba pasteur, chantre to bayemi bien-aimé dans le Seigneur. Qui sera sauvé? Je crois bien que beaucoup de réponses dans l'album ya frère Papi Kongenda Oezobi Makalamimité en featuring avec les frères Aimé Kanlu. Papi Kongenda depuis Chaude Fond, appelé son beauté ici aux Alipé na Maman Sylvie Wachini. Un grand merci na Filo Moukoya Motema ya Bivens de Homo depuis l'on a pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel. Nanga Moisirik na pasteur apôtre Fabrice Kiangata, l'homme du surnaturel depuis Allemagne. Montonaki Bonzambe, l'homme des surnaturel, apôtre Fabrice Kiangata Nzama Lola Amonope Amona de Konabiso. Maman Moro bien, maman Moro Boboto, sœur Bobette Mariam Pova depuis Italie. Donc moi ya maman Nabisse Emilia, la sœur Mariam Pova Bobette l'angolaise depuis Italie. Topé Sombote et Chika Ozalipe na maman Nabiso Mami Mbunga Bote ma papa Blaise Mbunga, maman Gisèle lequel moté ma papa Emmanuel na Boston, et à mon grand frère Ogi Katala Lombe moté ma maman Wivine côté kuna Azola Nabiso depuis Paris Ndamalola à mon abino. Bonzambe na bonzambe Lola Ezofuta bien-aimé dans le Seigneur. Lolo Bonzambe et qui t'en a loyé moteme na maloba simana to ya robake nzamba boye to kwa e lisusu wapi bandeko mingi babenga kinga na émission moyo utaya kolekawa alekisaki elema moyo ya Mama Sansi Kimbangu oke bomonaki awutaki Allemagne aketi kuna na mbandaka bien-aimé dans le Seigneur. Tozwaki pe ba message na ba peine mususu émission mope uti kolekana ok confrère ndeko na ngai Yves ayambaki sœur moko ok bien-aimé dans le Seigneur amonaki Marie Misam na lifelo ale moloto amonye na Lola nzamba pekisi pasteur Toms azwa ba cachette ya ba concert ayoko mona frère na biso Guilhem Mizoa na Marie Misam na lifelo sœur basolo écoute na Marie Misam amoni sœur mama bandeko ebele babengaki na ndenge nini ke bandeko bako basepesa biso trop na musique lelo ba se retrouver na lifelo. Bien-aimé dans le Seigneur ebele babengi donc na vu vraiment appel ebele na boyebi na biso pe balobi que après la mort il y a la séparation des trois parties. Le corps retourne à la poussière où il a été tiré, l'âme et qu'il pas na séjour na lieu de tourment pour na ba o ba yebaki nzambe te, na lieu de repos au eza paradis na ba o ba yebaki nzambe pour attendre le jugement dernier. Bien-aimé dans le Seigneur ba o ba yebaki nzambe te ba rosela jugement dernier pona ba boaka bango na lifelo ba o ba yebaki nzambe nde ba rosela enlèvement de l'église. Bien-aimé ebele balobi mais ndenge sera comme Marie Misam na lifelo to bengi Maman Sansi Kimbangu en dehors de ça affaire Marie Misam Guilhem mise en lifelo pour yoka ba vérité mususu et pas maman onanke boyoka te concernant ba makamo. Bien-aimé dans le Seigneur ndenge ni yo musicien chrétien au saleli nzambo sepe biso ba ya komona yo na lifelo. Est-ce que témoignage ya sœur Isaiah solo bien-aimé et bande comme ebele pe babenga kinga ya gimole na pasteur Wallace et suki wapi bozala connecté bokoye ba niveau bo ba komi pe ba suki wapi ba vérité et koloba na émission na biso rien que la vérité et longo na invité na toza awa. Shalom maman. Shalom maman, bonne santé. Santé za bien. Oza boto ba on vient avoir voya c'est qu'est-ce qui ne va pas Maman Sansi? Non la banda bon pona za na nzoto modi izo e usala
Et ça la cime. Ok. Bande au bazo là, non de partout. Maman ko lo bani. Nzambe apambola. Apambola biso tozo bilavement kolo. Et puis tolingi Yesu. Apambola bango. Bisiko bakutami na ba o bazana nzela pe bazoya. Nzambe amona bango. Elo nini lakisa ke tolingi Yesu, et puis tolingi Yesu. Tolingi Yesu kolinga Yesu zana kati ya motema emona na elongi te. Mais image ya motema bima pe na elongi. Maman ça c'est bande au bazo landa biso. Okako sala ba émission moi ebele. La fois passée ba télémela ki que moi ça ko ote ya te. Tout ça là eu déjà débat wana. Opesa ki ba verser na yo biso pe to pesa ba verser na biso. OK, singela ki na Bible. Le lo maman église na yo possède la onction, lui d'onction. La seule honte pourquoi la Bible est. Na Bible les amis. Ah oui. La fois passée tant na yamaki. Pourquoi maman na zolo baboye? Bazo juger que maman na orgueil katina yo. Pourquoi ko baboye? Na zana orgueil te. Pour Yesu pe azalaki lion azalaki pe meme. Yesu azalaki na des caractères. Azalaki mwana meme. Mais azalaki pe nkosta libota na Yuda. Donc ezoloba makambo bien za meme. Oye bébé a comme lion. Agangi. Ko ba tusuba yoka. Il faut bayoka. Mettre que bande au musu bazo ni maintenant que moi ça pour hôtel. Parce que so se retrouver na libosa ya mibalo bazo telemelo maman. Ko pa kula bango mafuta. O monite que kozala dega. Te na mibali ngana ko pala mbali mafuta te. Nazana mais la onction. Molimo zo kamba. Eza onction mais nazape na bana ya molimo mibali pona ko sima mobali te po comme scandale. Scandale na neso molimo etindi yo pakola mobali mafuta na elongi na mutu mabeza. Yebi nzamba tata. Nzamba za juste. Abenginga mais kati nga patie mibali atie basi. Donc o eza ya mobali ngana aussi manzo da mobali tpoza mobali nanga te. Te ko prier les maman. Ko bonde la problème te mais ko toucher na nzoto na ko simba te. Na ko benga mwana nga musa mobali aye ngana ko konite na mwana na mobali. Parce que yeso ga na molimo yo za na wana. Te parce que Aaron mafuta kitaki na motu ya Aaron kitaki na bilamba. Mais Jésus a tamura à peine à bas disciples. Judas moi azalaki wana. Et wana ya problème te. Ye moko talobi que sauf les fils de la perdition tam souvent no lingo pour Adam na même molimo na hotel lisolope ya Gehazi na Bible ozo na Élisée. Wana ya problème te mais problème ezali problème ya Aaron. Mafuta sopana ki na motu ya Aaron. Kitaki na mandefu na yeti na bilamba. Donc motu azo travailler nanga travailler na sous onction nanga. Onza mapesikati nanga yo pemena ba Gehazi bazate hein bakoza na bango po bakoza ngate bakoza la meya problème nanga te pona likambo ya Nzambe baza likambo nanga te pona na ko mona te tokolo balelo ezaka na église ya basanto na salle moya lelo na limite bato ambi baza na kati église mais na grâce à Nzambe bakope okutana na Yesu bongo ni mitema. Présent l'église, mon retour dans l'église, na biso, ils sont propres. Ils sont ka bassin non. Bata malam bayali, bata bébé bazana bango. De toujours le bango, toujours bien bango peut-être par vie. Par vie, ils sont la moutagère ignoce. Encore côté. Encore côté na kata par vie. Bagorodo, bansoti, banyoka, bazana. Oui maman. Parce que tant on bête sur la par vie non. Ozo ça allusion nani. Que moutonnion soit côté na par vie. Na zolo ba parce que na kati église ça par vie parce que ndo tuninga soki ba Gehazi bazate on va répondre yoti. Na bi par vie moutou ça côté na ye. Mais na bato ba côté na liesse pe na ye très bazali. Et na lobi. Na répondre selon question. OK. Est-ce que dans la verset il y a Bible les ont appuyé que yo faut commencer dans ma futa tomai. Mais na Jacques 5. OK. Ce que banda partir à 13 qui na c'est ba biso ki moto moko azobela kati na bino bozo mafuta bobondela bopakola moto oyo azana maladie makomi lobi na libondeli ya kondima moto maladie akobika nzamba lobi kutu soki moto ngasala ki masumu na olimbise. Est-ce que ça obligé faut ça le système te eza obligé te ezali selon ya alliance nzambe parce que yo alliance no ça na nzambe ya kopakola mafuta ya pa mafuta te nabi eli selon alliance nzambe atindaki basali ya kala
nzambe azoloba na Moïse alobi Moïse mai ekomi mai bololo peuple bazoganga baza na mai ya communauté parce que mai bololo mungwa abi Moïse kata ete na nzete bwaka na mai yaki alliance nzambe na Moïse akati abwaki mai bongi bato bameli siko eza ndenge nzambe abegi biso to tambola nzambe akoloba nanga kimbangu sala bonga na osala nzambe alobi nanga o bato balobi te soko alobi nanga zo mabele Yesu masi azoki mabele abwaki so ya sangisi apakuli aveugle na misu aveugle abikele sukula misu amoniti mabele na so eza rapport ni so yo olongwe kota mungu parce que ngana yebela yo na mungu na événement moto salaki o wapi na Katanga na source kuna ninya mungu kina obwaka mungu okomisko na mafuta mais ko bwaka mungu mais mungu ngona kata bible ya lizi nzamba lobaki na Elisa kambata mungu obwaka na maya Jericho po kufa yaki na kati ya Jericho yo lobaki toujours que nzamba lobaki est-ce que nzambe pa yebi on ndinga bible na kati ya bible zali o batanga bible ba yebi est-ce que oyokaki pe nzambe okiti na deux rois 2 okiti à partir de la 22 balobi nzamba lobaki na Élysée parce que peuple là bayaki pa ya Élysée balobi ke mboka na biso kitoko na komona mais na mboka na biso kufeza na mai na mabele pe na bato babi Élysée abondelaki nzamba alobi na Élysée kamata mungwa na sanya kitoko kene nango na source bwaka kuna babi akia sakoli kufa elongwe na mai elongwe na batu elongwe pe na mabele wana eli alliance ya nzambe na Élysée mutu to akosala ngote Sko ya yo na nzambe ezani mama Kimbangu yo ba makambo wapi mabomba midangati yande na ninga sina yebasi parce que osima mungu osimi mafuta nzambe akakoba na bwa kansité na mai pe bongie ah bon ah oui so na batina na salango so na balobi na yo si mamu to ko sala o bat ba ko sepela nango ezala makambo so to ko sala bat ba ko sepela nango te mais nzambe alobi sala yango to ko sala ngo ndenge alingi ah oui parce que toko to yate pona ko to sepesa batu justement Yesu pe na babi na vie ya Yesu aki oyo apeki batu do esengo pe apeki nzambe esengo mais plus nzambe azwa esengo na odo sa po biso to biso ka ba canal ba vase moko o nzambe alinga salela to ya jo elote parce que mafuta ba lokoli ka bonzambe akati nanga bobo nga na fenêtre ko na se parce que mafuta zo jouer rôle ni na ministère na yo so jouer rôle ni c'est ka banzambe pour mafuta yo tanga la Bible te natanga bilinga ni na yeba ne oyo sala te oyeba ngote pona maboma mi yanga na nzambe maboma ne nyande bande omuso bazoba ke maman na za suspect ngala suspect a problème bete oh et déranger te na yo déranger ngati pona yebi nzambo na zolala yo déranger ngati parce que le ko déranger ka mutu so ke mutayebi nzelo ya zokende pour na conscience ya biso ko sabiso te tout ko si batu mais oya mutu bengi conscience mute ko sa mutu te en tout cas et le bagage ndenge yoza ata na zo bomba ndenge na za yo bimaka ata ba changer à le vide ba tia le vide mususu yo bimaka. Voilà, très chers fidèles téléspectateurs, je crois que bande wazo sepela na ne ba maman lo baka parce que batu baza toujours j'ai mingi mutu o mosala zambe oyo nzamba memi mais nzamba memi na alliance zo memi bongo mais tant mususu que peut-être so bonga kinzelo zo yebate mais voilà les kambo nzambe nzamba tika ki depuis ka ba pasteur Saoul pe bazé belé problème ya azo bara ke molimo nzambe ezali menza ça se retira ki na papa Livine Bible lobi na biso ozana nya ko juger musali ya nzambe o nzamba poni mais Bible pe zo ba que le jugement doit commencer dans la maison de l'Éternel maman to boyité mais on est angate ngana ko juger te mais c'est entre bisokas le jugement commence dans la maison de l'Éternel ngana ko juger te po nzamba tinga kuna te na boyi nzamba betanga ngana zo kende o nzamba lobi na ngalo ba lobi te na lobate nzamba betaki petit prophète akufa po nzamba lobi na ye kende na Betel sala musala buka sala akendeki asalaki bipo nzamba zalaki na ye mais alobaki na ye kolia te komela te pe zonga na nzela mususu akutanaki na vie prophète alobi nenga pe nzamba lobilaka nga kutoyoka na lingana nga ngote po so lobi nzamba lobilaka o nzamba lobi na yoko na nga tanga teti po banaza teti po na lingi te na pengwa batu mingi bazo pengwa à cause pe entourage à cause pe bato azana bango à cause ba sel muso ya nzambe ayabi pe ngamba nzamba lobilaka ngamba nga yo lobi longa lobilinga te na state soki molimo nzamba convaincre nga na sala petit prophète akufa na nzela balio baliai bakwaye ko lia été Moïse akotaki na kanate mais Moïse
azalaki oyo nzambe azalaki kosone lokola moninga na moninga nakotaki te à cause désobéissance. ok. Merci beaucoup maman Sasekima neti yozo ba nzambe alobela rayo ozomonte ke système ozo ba nzambe alobeli ezo memela pe ba problème ebele to la élément mo ba nzambe apesa ki mission ya mbandaka mais bande musu ba benginga combattant mo to mi balé ba réagir ba vite hostile ici ko ozo en sous kuna na Allemagne na ozonga parce que nzambe mibanga na Allemagne na zone Allemagne mais ba on ba télé médio comme on dirait ba lobi que tananga na sena moyi zana maboka ba combattant te c'est na maboko nzambe pona pona ba combattant te ngai nazana ma politique te o eza mboka nanga so nzambe lobi nanga na nzambe ko tinda nga pe na kilo na mokonzi moko loba na eboyi so to ko ya te to ko loba te to mebinga ben hello bana peuple les la mingi yango wana que moko entre bino basa nzambe obimi ke nzambe lobi ke mokonzi mboka bona bo mais mutazo mona na te na lobi to yaki na 2016 toyaki na 2016 toyaki na mission ya Congo bato mingi babimaki bazobanga makile etonga na Congo mais nzambe alobi nanga keye na Congo abi na kene beta nzite na mboka wana naki obligé fana tout ça parce que nazoyeba papa Levin nga so naza na bomo ipona bato te na répéta ngo chaque fois naza na bomo ipona nzambe za pona libala te bana te non mais pona nzambe donc naza obligé ya kotosa ye pe na senga mi grâce wana ya kolinga nzambe elongwa te kati nanga pe ya kotosa ye toyaki yo yaki te na 2016 nazaki wana 2016 naki na yolo nzete wana pe ozo kota na tin avion mundele kota pe akanga nzete etikala mais kota ikana avion na kiteti nzete wana la kisinini ozo tamona obimana onka ba na ba moment moko boye nzete wana bonzambe no ebatami kuna kisito comment nzete eza bonzambe na ngai ebatami kuna te mais eza eloko nzambe apesinga donc il faut respecter en mukole obunga soki ebungi boso nzete bungi nzete na bufurani kaso zota mona ngo partout na zoka on dirait force na onde eza kuna te pona kenaki basala ko pa ameniser te basala ngo na quartier aba ameniser toujours où l'onction de ma bibliothèque où l'onction oyo zotelemela wana te na telemélité nga ga contre lui d'onction te maman na poser ba question par rapport à bande bazolanda to cheka ka mafuta wana isili parce que nzamba lobi tia donc ezoloba yesu azoloba alobi na Pierre akuti Pierre pembe na mai na boîte mais nazo kanisa ke mkola ba boîte ezaki ebele mais Pierre azoloba na veyaki butu mobimba na zwimbi cité mais na liloba na yo na koboka monyama elingi koloba liloba ya nzambe ki likola filé liloba ya nzambe esimba ki ya filé deux ans abilo musunza makoloba na ngazo flé boka na mabele et liloba nzambe ti bonga ngane no sala biso sa elote na sala ka onza malobi na zuka flé na boka na mabele wati ni ngabo to sa elote papa est-ce que c'est arrivé que nzamba malobi ke sala bo sali pe simbite ndemo oyoka yon te nzambe so lobi fe simba wa sibite makalisi nanga maman na mona prophète moko aya na émission na lobi bandeko boya bo memela na ba bandeko ba komi pembe na kokufa maman kala mingi te na otanga komo te prophète te pasteur na braza ba memeli na bandeko baza na hôpital campagne esi la tande ko moko abikisa mite ba bimise kutuna sima porte mais wana fuba eza ngate mais ye alobaki ke nzamba rosala boya na yoki nzambe papa yoki nzambe na yoki nzambe papa wana eza ngate kasi ando to tuna bino basala nzambe te wana eza ngate ngai na département nzamba zomonda nga papa na Sangolu wana eza ngate mama to kensko na nga ma régie tola na bilili oke otaki na mbandaka et on se retrouve tout juste après Bien-Aimé dans les Seigneurs Bolana c'est que notre réalisateur va nous proposer et on se retrouve tout juste après pour la suite de cette émission Rien que la vérité. C'est parti. Amen. Maman moko passe la calicolo azali. Maman m'a trouvé les gars fait dans ma cri de joie.
nzambe amemi yo awa alingi asepela motema na yo eli mingi bambula ebele ntango olelaka témoin azalaka te ye azalaka témoin amen alobi nayebisa yo alingaka yo est-ce ondimi yango Maman, ok, tu bélis. Mabele Marie. Maman Mabele Marie, lui. La Naka. Maman Kassobokoy.
Bonzambe na bonzambe lola ezofuta bien aimé dans le Seigneur. Maman to moni ba mamé belé wana na bana mike. Na kuta na taliba image na lobi yango maman azo sala campagne ya politique tourner autondi ça qui vraiment quartier wana mobimba. Idée na ezalaki parce que bande ko musu bazolo ba ke ba mona présence ya ba police ba mona présence ya ministre ba pesi okutu na placement wana otonga eloko mo pona ba maman bande musu ba lobi ke okoti na politique elo nino ko yebisa na bande bazola na biso na koti na politique te. OK na koti na politique te ménage belo moko Nzambe apesaki Jérémie Mitindo alobaki na Jérémie oza molobeli na ngai na tindi yo bakobundisa yo me balonga yo te na commission makasi lokolo ebende oyo nga na elobi na yo soko bangi na kobangi so libela donc eza na bilo mosusu nzema zusu kalola ba Jérémie donc atini biso to sala pona yebi ke mbandaka eza mbali boso yango te to banda mbandaka depuis 2010 toujours kende mais to rani sikate et tant musu to na besoin to na ma place na biso moko to luka pe ba tout to pe bana pe bavandi obe bakoko tonga bazotonga mais to na sikate donc photo ye ba pe ke mabele pe l'état zo gouverner to to ke ngata to boni ko tonga te non mais bato basomaka ba mapango forcément pour que ne pe na l'état basala buka lo pango ezalaka bongo. Donc ceux qui bango balobi que na komi ko bazo zilanga nzambe nanga ko confondre bango donc tout le monde est présence il y a ministre au gouverneur et ça non te que lo mo be sala mais to kende ko senga esika ba pesa biso poto tia bana wana tozana bana msuba bana esika te to sengi bango na mawanzambe ba ko de biso grâce ba pesa biso esika biso mo to kotonga pesa mabela l'état te papa ya mabela l'état. Mais ça t'es qu'au côté ma politique. Non, dans ma politique de Guinée. Regarde, on tient quoi. C'est pas lui qu'on n'a pas perdu un message moto. Batia au côté ma on pas exaté. Tout ça dans Nzambe na kimia. Tout ça dans Nzambe na kimia. Tout linga Nzambe. OK, maman ce qu'on a né que tout monde na moni au Kaboli vraiment babiloko ya kolia ya kolata. En retour, qu'est-ce que vous allez gagner en retour maman? Parce que nous avons vraiment des dépenses. Pour ce maman maman bazaki belé wana basi pe mibali na bana mike donc na évité. Mais ça recommandé surtout les 58 qu'on a au monde ngo qui na dit ba 12 au monde ngo eza vraie église yango wana ya ko soutenir parce que ça lobby mokolo moso na ko tuna bino na yaki na nzala. Opesa kingelamba nazanga kibilo ko dia opesa ngaya ko loba na Nzambe eko ko kisama un jour donc biso to ça na kati ya ministère eza na Luc 19 na 8 eza oyo je sais que na Yesu alobi na ko bata bilo na njo na pesa na bata passe donc biso to ça lango selon recommandation ya Nzambe na utai ko loba na yo liboso le toko salango na ministère na biso sycomore de vie eza na Luc 4 pardon Luc 4 kuna epai ça mataki na nzete alobi ya mona Yesu mais Yesu mona ke liboso to kiti na se alobi ke eza ministère ya soutien de to salango poto to pesa biso rambo na mindele te to zabe mbongo na l'état te donné na zolo ba bazoka soki l'état ma pe biso mbongo atomo la musapi to rambo kana bana sycomore oya pesi 20 50 azana 100 150 200 to sangisi to ki ko sunga bana wana mais to yebi récompense ko zala pour le kola Nzambe alobi akopambola tina 4e génération asala ngona nga na bana nanga
na bakoko nanga pe na bana bakoko nanga le bolango ata na zate e otikala kaka nzambe kanisa oyo mama nanga sala oyo koko nanga sala. Et pourquoi vous avez idée morte que nous ça bilanga kuno la kisaba maman na misala au lieu que chaque année okena kosunga bango? Mais justement yango to senga ke sika pour tout ça la bango bilanga to tongela bango place po bana wana pe bazonyo kwama bazoka pe pasi to sunga bango. Ça problème était soki bato po bibelo biboye ko sala malamu zonga na mabete biso sali malamu bako pesa musuma mabete biso to gena bamboka ba pique mais banga kata biso machette babi boko bima wate na yoki bango nde bazoloba na sengi bango pesa nga au parler wana bi bibelobi ko sala malamu zonga na mabete to ko sala bino malamu de machette na bino wana aussi ma biso te pe simba de bato kenda. Ok, merci beaucoup la prophétesse Sansi Kimbangu, des visionnaires de l'église Sycomore de vie. De vie. J'étais dans bon moyen. Ok, oh, ils ont se retrouvés en Allemagne, en France. Ils sont partout. Ils sont partout en Belgique, tout le monde a pu babili le tiner la kibiso. Ils sont les gars qui na Grèce, les gars qui sont les gars, tu n'as souka mukili. Ok, et tu gagnes ya awo invité nga maman. Mais awa to kende yo moi que apocalypse tout ka souba ko tonga. Surtout que sur la place ba l'état et quoi problème. Eh, justement. Ok, maman Sansi, tu as fait une émission na biso, mais le temps que le réalisateur a fait sa téléphone, il a mituna musubande au batin la biso, mais émission tout ça il a fois passé. Maman n'a pas que na tuna par rapport il y a les mots autour la nganayo concernant Marie Missam, c'est rappelé ce témoignage. Amoni Marie Missam na lifelo, Marie Missam na mawa, yena Guilhem miso maman, basolo likoto, réaction de ni par rapport à l'émission. Eloko na ko lo bakaka biso bana nzambe pe toujours lembisa bana mingi bazoya ezana bato misu bazolia mikuwa ezana bato misu bazana ba biberon bazo mela miliki yeso azolo ba royaume o eza divisé et kolonga te soki royaume komi divisé ba kolonga te parce que ezana bato misu babongola mitema na nzema Marie Missam même ya Guilhem miso babongola pe mitema na bango bayana bonzambe mais ce qui le to comme ça la biloko bon ko publier ngo toujours lembisa yango bato biso bakimba église ne l'église ekauki bato bazali sosouté muta préfère va na ndako na ye poto tika ba o bazoya nano bibelobi yeso lobi ekina moloni mokoni mbuma akona kimbuma na ye na butu za bola ko tia o ya yesu nzube abi balibituni to kolongolango te kolongola te tike ko lesika moko ye mo wa olongola pongai nzana mo jena ka Marie Missam te tona lobani menga lelo na yebi kaka eza na rapport entre bateau akufa na bo bazana bon moy nganza mamemanga alakisanga na mboka likola satana amemaka kana zoye bango mais abombanga na libulu alobi nango moni kango kuna bazaka na trouble kuna kimeza ate kuna zaka na ben incendie po ba prière ba centre na setan bazo bondela kuna batinda ka ben incendie nga munango mais abombanga na libulu abi bomba ma ko bi masa mutu na yote siko nga na kota lifelo ndengeni nga kota lifelo ta nga na kota na lola na so mona lisolo même ya Lazare hein na riche homme riche bazolo ba Lazare akufi akina mabolongo ya Abraham homme riche akufi leki na enfer metanga atomboli miso amoni Lazare na maboko na mabolongo ya Abraham azolo ba est-ce que okupi anta litanga moko ya mai abo malobi ndelo esala bia ko ya pa na yo tibu ko ya pa na yete. Gloire au Seigneur, ceux qui bango bamoni na lifelo nzamba zaleka lokundu meto sala oyo nzamba zutinda biso to loba meto loba te po bato musubi balemba to so lembisa be bana nzambe belé li ko fa yembaki li ko fa il faut redisser la yembaki au mona pi moto na moto ezobunda mai na mai ezobunda babunda puna ni to bunda te to tika ba o bazo ya sembe ba kola po bato bakomi égaré
toza ko garé bana na nzambe mingi nzembo Marie Misangu ebongola batebele mitema nzembo mizo ebongola batebele mitema wala ki likamo ya bango na nzambe ya bisote mais to tiko bazoya bakota na bonzambe OK ne to le bakota na bonzambe et d'après na ba question musuna OK bande batindela biso maman ozo bakino moto na moto ko bundate mais dans ndeko mususu à partir ya France avec maman Kimbangu mabe koti mingi na kata église na ba soi-disant bassin na nzambe ozo monter que mabe koti mingi yo mo remarquant que na bassin na nzambe deli mingi ezo sala maman Kimbangu mais na pesio lycée na lobi na yo ça pesa ki lycée moloni bilanga alona kindunda na ye babi na butu mongunda ke tsaki nzube mais za ko la nzila moko bini ko tufe ndunda babi futo pikola ngo po ndunde ko la bite botike kola ngamona opikola ngo to komi na tangu oyo ya suka oyo makomi elobi avant mwana na moto ya molimo na Eli ekokita ese kitaki molimo na Eli ekosala dio keseni na ba oya nzambe na ba oya nzambe te alobi to ko yeba ngo na mbuma mais to ko différencier so bango te maman ndeno yeba te na mbuma te so yo ke ba muta avoir lo bana yo abonde la prendre pesa offrande pesa enveloppe toujours faut pesa ofele bana nga bazala nga singa maombo parce que vous avez maman parce que vous en avez Mongo. Et les gens ne savent pas $20 na zango te papa. Vous savez raté parce que vous le lobby que celui qui mange à l'hôtel, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Mais na osenga la forcité. Na osenga la forcité parce que l'on la montre la pesanga. Parce que muta simba botema ya mudara Saint-Esprit. Pour le yo kabelanga de mourir mwanzamba ko simba yo. Na vanda na Congo, ni na piaka. E bana nga bazo benga nga mama na tindi ozanga lipate. Asengi na ngate. Asengi na nga bangote vraiment. Net moko benga séminaire moi itamaki na Paris na tanga comme pasteur te. Pasteur a insisté non ce qui ozana mbongo te ni distributeur ezawano ko ko sa carte na yo o récupérer mbongo to loué ni bona boy. Insistance wana eza mabeli sumu. Bo wana eza ngate. Ko insister pesa. Wana eza ngate. Je n'explique ki yo. Nous avons bien vu son dingue mon côté. Nous avons bien côté en bon. On a côté on a na quelque chose qu'on a bien côté ni. Ba to côté lola. Ba côté na lola ya mo. Ba bankolo. Te to bazoya. Sur le nom on a bondi na ndeko moko. Ndeko wana biki. Na au kanisa te. So ni na komi boye. Nza mama ki te parce que ça na batu mususu. Okomona za muto apasi. Esengeli biso to pesa ye. Futo pesa parce que ba passer mingi ba kabara pété. Balingi okabate mais baza kotsaka maboka na même na ba pauvre bazoli ya mbongo ya ba pauvre ya pe lipamboli te omona mama azo na ndako ya na 2000 fois bazofinga makasi ya kotia azoki maboko pa ndako kufa nzala tozana ngo oto pa biso to pe bango ya ko miso to sa na mbanda ati et pourquoi ka kuna so nda malobi nanga abe na kini na sala ngo yo lingi mingi nzamba lobi na elo nyonso ka nzamba loba na yo mama ki na lingi o nzamba ni papa yango pesa nga vie. Vraiment. Ah oui, il y a un peu de bomoyi. Tout ça bomoyi pour nous embêter. Tout si même na maboko na ye, so ka tiki sto kufi. Ne na za minute kaka sans ambition na bimia. Esili. Yango so funa to saye, pourtant bazoluka yo bamona yo zo leka ba bazo monter, mais yo zo mona bango. Parce que bon mais na loboko nzambe. Vraiment. Merci beaucoup maman. Natanga pour aussi cette émission. Ça va. Émission total aussi dernièrement. Ndeko moka combien moi si à côté ya te bona maman répondaki déjà to kitina se maman oza ya nzambe Bible lobi bokoye babango na misa na bango ya yo ezomona na nzambe ya lola apambola yo pe ministère mobima au nom de Jésus-Christ au solo li bien. Alvin tala maman malam azobo ma vérité ya mobali na ye. Donc c'est ça. Tokitina c'est elle a la chose de Dieu, elle est très posée, soit bénie, je suis convaincu qu'elle est de Dieu. Yopé Alvin arrête d'insister sur des questions bêtes. OK, merci ma sœur. Amen maman Sansi Kimbangu, question zébélé moko alobi et pourquoi maman Adam Kimbangi se tourne à chaque fois d'ara na kitambala. Na il a télé maman. D'accord répondre. Pourquoi répondre OK. Comment on peut Kimbangu? Et là t'es noé bima ba Kimbangiste. OK. Na ici na loba. Na za Kimbangiste té.
na pe na famille na bango te mais nazoloba awa tango nzambe atindaki ange akutana na Marie abaki na Marie okozwa zemi question ya Marie ezalaki naza ya mobali te mais alobaki na Marie okozwa zemi na nzela ya molimo mosantu okobota mwana wana ozala mobikisi ya mokili mobimba okopesa ye kombo Yesu esengelaki Marie apesaka kombo Yesu Antoine te Marie kazoki zemi na nguya ya molimo mosantu metanga botaki ifela pesaka kombo Yesu Antoine te donc ngai nzamba pesaka kombo Kimbangu yona komo nzambe mutapesi yo bongo na zonga ya biaka tamla ka tango bota mai mama Sansi Kimbangu yeba ino nzambe te ndeko mususu alba mama ko mo kusenza non tango na botamaki na yebaki nzambe te mais na botamaki na bonzambe na kati na na bonzambe aponaki déjà mais bible zo ba ke to koma kabana na nzambe non to botamaka nango déjà to botama na péché ya Adam obosani papa na bonzambe to botamaka nango donc tango dazo botama déjà maman na kina mai ya pamba isi apona maki mais tango azo botama abotami na kati ya mokili abotami na lisumu wana mais ce que dépend de sa décision mais ça na bonzambe bato mingi baza na bonzambe bazwa décision te mais nzambe abenga bango baza na bapela nzambe mais balingi na bango te mais aza na bonzambe kati na ye yo kasi na décision te mais na bonzambe oui pardon ngolo banani elingi koloba na expliquer yo elingi koloba bato misu baza na ba disco lelo bato misu baza na banganga na babalabala baza na loko nzambe kati na ye kama mokolo ya kondima kaka peli ya nzambe nzambe akosokola ye akomi mosali ya nzambe po aza na bonzambe yango mpe belobi bato ya liboso bakoma bato ya nsima bato ya nsima bakoma bato ya liboso elingi koloba nini bato tozomona bato pamba oyo baza na mokili bato ya masumu bamelaka badiamba me na kati na bango baza na bonzambe kaka bango nyonso apele wana bakoma bato ya liboso ndenge moyibi akotaki mpe moto ya liboso akotaki na lola abi na ngai kanisela ngai Yesu moyibi na ekulusu atubelaki te mebi kanisela nga andimaki ke oyo aza mokonzi oyo aza mokonzi amen andimaki amen akoti lola soko mpe baza na nsima soki bandimi bakota lola ntango soko baza lelo na liboso bazonga nsima wana ozolobela bana babino yoso na kati te yo mpoza na kati ozobeta nde lisolo na bino na papa levine motu na yami yo te mama papa levine yo mpoza na kati donc appel wana ezopona mutu te na bajournaliste na bakonzi batutu soki bandimi baza dana na bonzambe kati na bango me bakoma bata liboso ok ma bamessage eza mwa mingi amen amen mama ozali ya nzambe eshoke yo te mokili ezalaka kaka bongo batiaka toujours satan liboso ya yesu kristo papa bamessage eza ebele mama Sansi okota okomona bamessage franchement nasepeli donc bamessage mbote na bino nyonso nalingi nayeba nani akoki koyana yeba soki mama prophète aza mokitani ya mfumu Kimbangu alingi ayeba soki oza mokitani ya mfumu Kimbangu wana yebi te papa parce que ya makambo eza mabomba mbina oloba mpe te maboma na ndeni yo za mutaki mangisa te mama na mutaki mbangi je te poser la question mokitani bon loba kasi liboso caméra bazo za mokitani na mokitani te yo muto poser question ko yo elo ni no bon nyonso ni ko te nyonso na lobi na yebite nga yebite na yebite papa on a lingi te ba fona sakana mabele ba benda nga kiti na kiti na pa na va na se. Ok maman, tokomi na suka ya émission na biso. Bonjour frère Alvin ngai pe awa na ngolo ya nzambe apesi biso mission lokola ya ye donc tokomi na suka maman ba message eze belé autant prochain. Je crois que yamaki pe ba appel belé la fois passée. Ouais. Na ba o ba telemela ko tika ministère. Bon, hello, nasibela na nzembo moko oyo bayembaki papa ngoi musoko soki olingi kotambola soki olingi kotambola na nkolo Yesu Masia bapasi na boloko ekolanda minyokoli na kufa ekolanda mokili oyo ya biso te donc pourquoi tondimi Yesu faut tondima pe bapasi ba souffrance koya tolingi Yesu to na choix te mais leo na osenga kaka batika biso sala nzambe na biso na kimi tolinga nzambe tole na kimia batika omenancer biso. Merci beaucoup maman tokomi na suka ya émission na biso
Tout cela la fois passée pour l'affaire ya Bagi Moleka, pasteur Walesa, bande muso ba bengi ba lobi ke mais alivino maman wana za monoko makasa za trop si nanza mene. Est-ce que ko meme pas Bagi Moleka te a délivrer? Oko yebisa bango ni bazolanda. Te na ba ilote. Na yebisa bango ilote. Eza baza ba frère nanga. Un jour pe ba ko ma place nga na ko ba ko comprendre ngo. Na bango ilote. Na nga bango mingi. Baza ba frère nanga. Naza mon hotel na biso ki on e bande na bino Yesu azaki mwana meme azaki penkosi. Donc Yesu aki na des caractères. Donc mosala na Nzambe akuzaka na caractère mon côté. Faut la meme moi comme million. On dirait que ozo utiliser côté ya ki lion trop. Mais Nzambe alobaki na Ezekisa lobi na ye abi peuple balinko yo kangate po basa mitu makasi. Mais ngai Nzambe na kopesa motema makasi koleka diama potele mela misala na bango. Siko Nzambe akopesa pe mutu makasi ya. Potele misala na bato mabe. Attendez yo. Tengate. Toza basa ebele. Potele mera se banane. Kasi Nzambe alobaki ti. Abaki na alobi na ye peuple baso lingo yo kangate. Po basa mitu makasi. Mais siko ngai Nzambe na kotio motema makasi koleka diama. Potele mela bango. Parce que soki mutu soki ozana bana milimo o baza bateti le yofu za so plus bango. Po évangile ko ta peut pourtant on na mama malembo e façon matériel musu ba ko beto na tolo. Surtout ya bana mibali ba aussi mo tolo faut ça ko lion. Ko ta bana bela ko million. Ko ta mama meme. On vraiment o gagner évangile. Mais nga non so la caractère Yesu ti. O zanga. Bibi mtolobi. Aki même azaki moi ko nga maman pour ceux qui c'est émission hein. Permettre de poser une question. Vous me permettez? C'est moi qui suis modèle maman azoloba adaja ba maman mo ba monde la mi ba inanda. Te na mona mbali ngala na osuka mbali nanga. Na yeki mbali nanga mingi na ba yo kai aki brutal makasi minga za kokita na bana sokola ye na ko kitsa hein. Te na mbali nanga za mbali nanga. Oza kama Nzambe. Omoni Abraham azo matana ngomba ko kutia Isaac na mbeka mais ayebisi sakate. Donc ozo ba bolingo te. Il faut ka bola bolingo na makambo Nzambe. Siko soki yo za na mosa sambela te. Yo mba oza pasteur. Mo zo betele masola ya bandimi. E bomi église. Écoute songi. Il faut ka bola. Kota bolingo za côté mususu. Sona mo kota bolingo na salango travail nanga. Na sukulu mbali nanga. Bango ba ebiti. Asi bilamba kitoko après une semaine nanga changer. Yimo baso babi na kumbi kitoko na ngi mbali na bien na mona mibali te na linga mbali mingi pe nazo kite le bel peut changer hein ko so mbali ngati bo je te ni. OK, merci beaucoup maman Sensei qui m'a comme dans cette émission na biso. Ouais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le banasu na bando bazolanda. Le banasuka eza bato balinga biso batika biso te ba soutenir biso pour musala auto zui eza facilité. Eza vraiment passi. Eza mabulu ebele mina lisungi na babondeli na bango tokoko makaka susi zali mukolo to mona Yesu elongo na bango batika biso te ba soutenir biso makasi bango na baza partout mito na besoin ya mabondeli na bango na si mabondeli na bango ne otira ke le na komi awa possibilité tamso vendre bozole lobi mais pourquoi nzama pona kinga ensuite fana nanga mama ba faire mais au quotidien na bonzambe makambo ezolandanga mais mabondeli na bango soutenir biso to lembate. Merci beaucoup maman Sensei Kimbangu. Merci na bana union to balanda biso. Bonzambe na bonzambe lola ezofota. Simana to ya bagenza maboy to kwa iswapi bye. Amen. Maman moko passe la calicolo azali. Maman m'a trouvé les gars dans ma cri de joie. Alléluia. Bakasi parce que alinga yo nga memi yo awa alinga se pesa motema na yo ili mingi bambule ebele ntango olelaka temo azalaka te mais ye azalaka temo
Amen. Alobi na yebisa yo alingaka yo. Est-ce qu'on dit yango? Yes. Maman, ok, tu bélis. Mabele Marie. Maman Mabele Marie, lui. La Naka. Maman Kassobokoy.
Voilà.